Baindo totelema et c'est mon pesa ici sur le sur banda ko na bino epai wana bozomi ya kolanda émission éveil ya conscience kaka mokolo na mokolo ndenge twali ko solola na bandeko bazomi na kati ya religion africaine kolandela bomo ya baindo ba nyokomi mingi mokolo mwa lelo to ko solola lisusu makambo etali mokonzi ya bangunza kati na religion africaine fu mukusu ke muzala pana na ngola ebele ba téléspectateurs na ebele auditeur mokolo na mokolo bali ko tuna Fumukusu azanani, fumukusu alingi nini, pe azolinga nini esala manakati ya mboka Kongo. Nela mokolo mwalelo tokosolo lesusu na moko ba panzisango na kombo ya ndeko Ndombele Butale otozwami na bango na poko lelo ndeko Ndombele Butale mbote na biso. Mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso ba dibongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo. Ndeko Ndombele ebele ya ba téléspectateurs à chaque fois ba testo na ba appel ba liko tuna biso fumukusu azanani. Bakomona fumukusu aza politicien aza médecin fumukusu aza ingénieur fumukusu aza nani lelo koyoka ye na makambo ya politique lobi kuno koyoka ye na makambo ya religion lobi kuno koyoka na makambo ya médecine aza penza wapi pe aza nani mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fumukusu ke mzala pana na ngola so lobi to nzito to yebelela ye to koyebelela eteni nini maloba epai na bino ndeko Ndombele Butale ndeko na ngai tambi na seki ndenge lobi basusu batuni soko baza ingénieur te mokobi misala ya 1920 nensongi ya nzila molakisi nzila bakolakisaka nzila na biteni yonso moyindo abungela na biteni yonso moyindo abunga sur le plan religieux sur le plan politique et sur le plan scientifique tango bango baze balakisi nzila bakolakisa nzila na biteni wana yonso misato bakobi misala ya 1921 fumuki mbango azalaki na bilembo wana misato kati na ye elembo ya bana na ye basato lokola nesongi nzila baye kokoba bongo misala wana bakokoba pe kozala wana fumuki mbango azalaki na pouvoir religieux pouvoir politique pouvoir scientifique yango nesongi nzila lokola baye kokoba misala ya 1921 baze ko simba to kolakisa baindo nzila na biteni wana yonso misato na biteni wana nyonso misato kasi ndeko Ndombele soki balobi ke akosimba biteni wana nyonso misato kasi moto ebongaka azala na esika atelemeleli mpo bato bayeba koyekola ye ntango lelo aye asimbi politiki lobi kuna ye asimbi bonzambe lobi kuna ye asimbi science ozomona te ke moto moko asala makambo nyonso na mbala moko ekozala pratiquement impossible mpo lelo sokoyoka lobi kuna ezalaki politiki lobi kuna bonzambe lelo science akomi ntina esika abana kolakisa moto mokili ndenge nini ekelema ndenge nini etambolelaka nyonso na moto moko mpe prophète moto aze kolakisa yo nzila bakolakisaka ye lisusu nzila te c'est-à-dire ntango ozalaki na etelo mingi na primaire babandi yo soko na calcul écrit bamemi yo soko na forme géométrique bamemi yo soko na mesure de grandeur yonso point ndambo yango ezalaki kosala omata etelo okoloba te ke ndenge nini enseignant osangisi nyonso te yo nde sala makasi ya koyekola mayeba ze kopesa yo mpo okozwa eteni ndambo mpo matisa yo etelo yango wana nesongi ya nzila baze na yonso kati na bango me okomona te soko asimbi religion akosimba yango ndenge na ino basimba religion te soko asimbi politike akosimba politike ndenge nano moto te asimba politike lelo akomi na eteni ya science azali komaniola science lelo baome de science oyo yonso bazali kodetenir ba 4-5 diplôme bakokoka kopusana te na lolenge nesongi ya nzila bazali komaniola mayematali science te bazali na yango na kati na bango bazali lengo na kati na yango ba téléspectateur bozomi penza ebele na bino ba auditeur bozoli bakolanda biso les mêmes émissions na ngonga ya 15h ya mokolo elendi au fréquence kozala 89.0 tokosenga bandeko na biso na régie soki baza pri babalancele biso élément oyo mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na ngola azalaki nango masolo na ba confrère na biso ya chaîne nationale ya RTNC omoni mboka na biso etongama kasi ndenge etongama mabe sikoyo tosengeli kobandela kotonga yango kasi nani akotonga mboka esengeli ezala yo moko mwana mboka otonga mboka na yo koyeba nini oyo nadingi nasala pamba te soki tolobi lelo États-Unis tolobi Europe tolobi Moyen-Orient tolobi Asie otokende kokuta kuna ezali makanisi na posa na bango kolandela mabe na bango na kozala na bango lolenge wana nini tolingi na Congo ba condition oyo ya mabe
elongwa tozosiko bacondition ya malamu me mpona yango tosengeli koyeba nini yango etungisaka biso nini yango oyo tosengeli tobongisa yango tolobi na esika nyonso ebongi toyebaka te ekobandela kaka na nzambe na bonzambe oyo eza bomoto na kati ya moto pamba te mokili oyo tokuti biso oyo asalaki yango nzambe biso mpe bato oyo asali biso nzambe siko atie biso lokola mutu na kati ya mokili yango siko soki na kati na biso bonzambe eza te nini tokosala eloko te esengeli bonzambe ezala bomoni ndakisa ndeko na biso auti ntango azolimbola makambo ya bamai makambo eza ebele parceke mboka ntango batongaki Kisasa babelge bato bazali kotonga batongaki Kisasa na lolengo bango bakutelaka yango bisika ebele ezalaka bibale ya moke ndakisa avenue des Amoureux ezalaki ebale ya moke bakomisi terrasse Kisangi ezalaki mpe bibale ya mike bakomisi baterrasse donc basali ti ndenge bake kotonga mboka sika nini Kasavubu dendal na ntango wana heureusement yo mboka sika ko ebele bayebi tenge mboka sika ayaki dendal Nangiri dendal nouvelle cité batonga sika siko mona ntango yango fleuve ezalaki na se siko ntango nyonso mbula enokaka ekumbaka mabele ntango azokumba mabele azokende kokunda azobwaka mai wana fleuve te siko mai ya fleuve ezomataka likolo siko ntango mbula ezonoka bamai ezokende mpenza te omoni parce que fleuve siko azozonga yango omoni siko commune lokola ya Kinshasa Lingwala Barumbu batondaka mai makasi soki mbula enoki nzoka sikoyo totala nini toluka ndenge nini mabele matela likolo eza na biteni muso eza ngomba ezosenga ifo bangomba wana elala mpo mabele wana bakende komatisa na yango commune ya Kinshasa Barumbu commune ya Lingwala bamata likolo batika fleuve na se mpo mai emataka ngomba te ekitaka kaka mais papa bakosala ndenge nini pendant que ndeko na biso architecte auti koloba awa moto asa tongi na baconstruction anarchique oyo azoloba yango mpe eza na base malgré mabele ekiti yango mpe eza na base ya bainondation tozomona bakosala ndenge nini pour que na mboka banyama construction anarchique ezalaka te eza na mboka ya bato yango tolobi ke bato babungisa bonzambe na bango nde bango wana bazokende kotonga na anarchie wana sikoyo ntango tolobi wana bato ke bozonga na boyindo mpo ntango bokozonga na boyindo botata mokeli ezosala na kati na bino nde bokoyeba ete yambo totonga ta mboka mpo ntango batongaka ndako bosali motondo ya ndako oyo tobengi toiture boyebaka malamu ete bobandi kobomba mai donc eza komagazine mai mpo mai wana ezoleka mbala moko na mabele te ezoleka na motondo sikoyo mai wana ekomi lokola bozokela bareserve ya mai ebele oyo esengeli etiola ntango ekotiola ekokende wapi ntango bakoko na biso bazalaki kotonga mboka soki batongi ndako na ngomba batongi mboka na ngomba yambo kowuta na mboka ti na ebale bakotika zamba na esika wana mpo na nini mpo misisa ya nzete ekobanda kobatela bamai kobatela mabele ntango mai elekaka aleka likolo amema mabele te yango bomoni ata ngomba ya Binza batonga yango na makanisi ya bakoko na biso me wuta siko batekisaka quartier Bolikango bomoni baerosion ebele wuta batekisi babiteni oyo nyonso bakitoki mosi banini baerosion ebele donc baerosion eza bandoki te me etongeli ya mabe pamba te bisika oyo misisa esengeli esimba mabele bino bokamati botie bamapango nesika mpe boyebisa bato wana ete esika boza kotonga boye bolona ta pelouse te nzoka ebongaki nini boyebi mboka na biso yango nalobi bobongisa etelo tobongisa etelo mpo etelo nde eza mutu bolimbisi tata ningi nalimbola eloko moko omoni batongaka mboka boye liboso bageometre baye babimisi
elongi ya mbokango ya quartier to cité ndenge nini bakokabola babalabala bakokabola mapango bamai wana ekobanda kokende wapi nde bongo soki basilisi kosala plan mobimba ya cité wana nde bobandi kokotisa siko te mpe ya te mosala na ye ezali akoti siko na ntango wana bango na OVD toza na combien de ndako tokozala wana 5000 ndako to 10000 ndako mai bakobanda komela oyo babanda osalela quantité ya mai ezosenga nini batieli bango réservoir to château d'eau oyo ekokoka kokabolela bango mai oyo bakozala nango posa na 5000 maison wana botie kuna sikoyo mai oyo bango moko bakobanda kosala ntango mai ya mbula ekobanda konoka mai na bango ekokende wapi esengeli bakaniveau ezala OVD akoti nani kotongi bandako te wana nyonso ezali calcule oyaka avant OVD akoti asi abongisi canalisation ya bamai nani snela ye ayebi combien de transport tokotia na cité oyoyo kolandela utilisation ya courant oyo bato bakoutilize parce que bakotia soit chambre froide soit bakotia nini bakozala na bafrigo bakozala na bamoulin donc snela ye donc régie des eaux koti snela ye travaux publics ayaki na nzela ya OVD bango nyonso soki basilisi ndeko soki basociété to basociété to baentreprise ya construction bango nde moto bakoya kotongela bino soki te l'état sikoyo mpona nini batiaka autorisation de bâtir elingi koloba te osali plan na yo architecte asali yo plan oke na yango l'état atali ingeka ekoki okotonga boye mai na yo ekobanda kokende boye okosala okotia mai na goutière soki esengi te ndambo ya mai ya liboso ekweyela na lopango oyo ekodeborde ndeke ekokota na canalisation lolenge wana me lelo kutimi akaboli atekisi mabele l'état ju apesi bacertificat tonga na yo ndenge olingi makanisi eza te sinel mpe aza na ye te aya na ye te luka kable na ndenge na yo lenda kuna tia kaka omoni nyonso wana anarchie ayete moto abendi mpe tio na ndenge na atie mpe na ndenge na ye nyonso wana nangi nabakisela yo mpo orépondre esika wana suite na obongisimaka nzela ne pardon papa outi kobanda na introduction moko ya kitoko na sepeli nango olobi po toresili fo bonzambe eza na kati na biso sikoyo omoni biloko nyonso wana ezosalama acteur ya développement eza motu me motu ntango azangi bonzambe na kati na ye amoni nateka nasala boye ata badindili olinga na kozala te donc aza na bonzambe te sikoyo na danger oyo tozokoma nango qu'est-ce qu'il faut faire parce que bato yango kaka na baza na bonzambe te bazozwaka baposte tosala nini papa sunga biso bapeuple congolais tosala nini po tobima na situation yango wana omoni oyo nyonso eza bopaya eye na nzoto na yo eza satanisme eza satan aye kodétruire yo yango wana omoni mokolo wana tobandaki kolimbola ata kolia ya motu nini ezali ntango tolobi ke bozonga na bokoko na bino na bonzambe ya bakoko na bino mpona ntango wana nzambe oyo akelaka bino asololi na bakoko na bino alakisi bango mpe nini yango ezali na kati na yo mutu nde na ndenge wana mutu azali nzambe ya mosuni yango wana nzambe akelaki mutu mpe akelaka meme architecture bake kotanga na ekole yango te ebongaki batanga ifo batanga architecture oyo ya biso donc eloko tosengeli kosala toyeba ete biso architecture wana ekole balobaka peke ndenge nini batravaux bapesaka balobaka ndenge nini royaume congo ndako ya roi ezalaki eza na bamosusu meme so okende na ezao awa okomona ke travail na ye oyo asali nango eyali par exemple ndako ya roi congo ndenge aza na badone nyonso mpenza te parce que motu meme azopesa ye histoire wana ezali mondele alors ekotinda wana profite koyanola parce que nazoyanola ndeko omoni mpo ani tolobaka mfumuki mbango nde mobikisi ya biso bayinda mfumuki mbango bonzambe na biso babungisaki yango sikoyo mfumuki mbango aye mpo akundolela biso lisusu bonzambe tozonga bato e na ntango tokozonga bato tokoraisonne na bonzambe tokorefléchir na bonzambe tokosala na bonzambe na ntango wana tozotanga kelasi biso bacongolais par exemple baafricain
toza na climat tropical toza na moi makasi donc okoki kotonga ndako te okanisa split que non ndako eza mal aéré parce que split ekoza mais split na ntango okotia yango malili zato bandaka na malili malili wana freyon nde ekoproduire yango freyon wana eza gaz est-ce que gaz wana eza na quantité ya makasi ya oxygène oyo ekopesa bomoi parce que na kati ya mopepe yo oza na posa ya malili te na kati ya mopepe oza nano na posa ya oxygène mpo na vie na yo ya mopepe sikoyo yo ozopema gaz donc elingi koloba ozopema kisatan oyo ezopesa yo maladi parce que nzoto na yo akoboya mopepe wana ya nini ya bafreyon alors lobi okokóma na etumba okomi na bamaladi pulmonaire mokoyeba te ke split wana moto epesi yo bokono wana tokope kotuna mutuna est ce que congolais nyonso to aza na makoki ya kosomba split te nde ndenge wana bozotonga bandako bozotonga bakasho donc bino moko botongi kasho na bino ozomona soki kureke malili molunge ya kosakana te donc bozoperdre meme banini sel minéral na ntango wana molunge wana ezali makasi donc ebongi batonga ndako na bacondition alors même batolo toza koutilize ebongi toutilize batuile parce que biso tozali na climat tropical donc eza nango mabe te bayekola ndenge nini tokokotia ata motondo ya ndele mpona molunge ezalaka te. Alors papa Nkosu mutuna mingi omoni bakongolais baza koloba boye papa Nkosu soki aza koloba kitoko me bango bazali bamikonzi oyo baya likolo oyo baya okamba bazalaka na bakonzi so bakomi kuna bakomaka dialelo tubanjilangani kobetaka maboko oyo balobaka te likambo nde bosali yango boye esengemeli te mpona kongo esalama boye bolobaka te soki deja makambo ese ebebi bino bokomi oloba bino nyonso oyo bozali bamikonzi oyo wana mayele ya biso kongo mayele nyonso to boyebi me ntango bakosala eloko bino bolobaka te poani tata impoi loba fo mokusu olobaka me bazosala nko ya koboya koyoka pamba te bino awa na plateau na biso ya RTNC toyaka na buku tokomi voici ma lettre aux étudiants. Oui, nous allons monter le nabiro, nous allons bien l'entendre. Donc ici les étudiants bon réclamer changement de système éducatif, sinon tu beaucoup produire kaka oyo ba kulutu na bino bazo produire. Donc lelo makambo belé tant que lobi ke bonzambe zala na kati ya mutu. Satanisme ezanini. Satanisme ezali eloko nyonso oyo ekokumbelo mbeba. Oza ministre pour la population. Ozali policier pour la population. Oza soldat pour la mboka na bino. Oza citoyen na kati ya mboka. Eza pour la mboka na yo. Donc yo ozali valeur ya mboka. Kasi mikakatano ezali nini? Majorité ya bazinga ka bakonzi ya mboka parce que bokonzi ya mboka nde organe ya décision ke mais bayebanso bazinga ka bango babimeli mingi na bitelo ya bapaya oyo ezali kotala intérêt ya mundele. Intérêt à Batalibanda. Donc il faut que bango ba changer le système éducatif pour les étudiants. Il faut bango de préparer matière à repérer les étudiants. Mais si koyo lobby à Congo, ils ont l'école à l'école. Si vous besoin former banani pour na Congo. Au moni, et c'est que tout former ba Congolais pour na Congo. Congo et Bongwana. Pour Congo et Bongwana, et c'est que les botata mokele sala. N'est-ce pas que limbola bosatan. Batu bazo bela bazo kufa bela lelo soko talité ya mortalité eza élevé makasi nini ezo provoquer ngo bosatana parce que d'abord na bonzambe kaka oyo ni na benga bosatana uti libanda batu balobi maladi ezo uta na nini na bandoki nzoka maladi ezo uta na salité na kolia mabe na lopoto bozolo ba l'homme doit manger pour vivre elingo ba okolia pona ozala na bomo okopema pona ozala na bomo okotambola pona ozala na bomo donc nyonso ozosala pona ozala na bomo yango na tata mokela tiela kibino biloko nyonso boza nango sikoyo atie yo pe mutu na botata mokeli na yo biloko nyonso bomoni toza nango ezala toza na cuivre na diamant na zinc na nini mabele nyonso na banzete ndenge tokelaka yango na mokili ya molimo po biso moko milimo wana tokela biloko na biso nde toyekolata nzoto ya mosuni ntango toye na nzoto ya mosuni soki batiki biso tozala biso na biso tosalela botata mokeli na biso eza kobima na kati ya bokoko na biso na lolenge oyo mfumufumbanga ye kokundolela biso yango bagénie créateur na biso
na kati ya kozala molimo na kati ya mosuni nde bakobimisa bamabomba minyonso oyo eza na kati ya argile na zelo na nzete na mabele nyonso nde tobandi kobisalela biye tozali na biango posa na ntango nyonso oyo tokokutana na mikakatano. Kasi na lelo moto mwindo oyo nanu azokolabore na esclavagiste na ye ndakisa ndeko Mboma, ntango bazobenga yo Salomo akomi maître ya Mboma, akomi mokonzi ya Mboma. Nzoka Mboma ayaki po asalaki Mboma na ye epai na biso bayindo. Siko Salomo lokola aza molimo ya bopaya bayaka mpona kokolonize biso, aza kolongola Mboma sentiment ya botata mokeli. Donc azoboma botata mokeli eza na kati na yo, aza kotiela yo kimundele oyo ezali danger mpona yo moko. Nesika wana omiyini okolinga koloba monoko note esika mabombami ya malamu ezali obandi koloba lopoto ozomona lokola poto totika ngo ezala likolo biso Afrique na c'est nzoka nde Afrique nde kulutu ya mokili mobimba. Merci Papa Nkusu. Alors nayebi que na niveau ya Vuvamo classe ezalaka ofele mokonzi ya mboka pa adu mokano que classe ezala ofele na yango biso na notre Congo moi tango yo komela soyi o to kozongela oyo to lingi to yebisa na ba population que classe ekomi ofele ko banda classe ya yamboti ko koma classe ya mwambe na yango baboti nyonso batinda bana na classe na sima ya moi minute to lekisa moi élément yo poko réagir to koyeba ndenge nini na Vuvamo bana ba kokendela ba okenda po utolobela makambo ya éducation wa kala mingi te ndenge nini ya kotangisa bana to landa rire.com bongo sima nango tozonga na plateau na plateau bolimbisa biso moi ba image yango ya école ofele ezui moi ba problème mais bolandi à notre Congo ndeni ba pesi bino na Rigen résumé à notre Congo en tout cas Longonia na tata wana comme on est Rigen bolingo Longonia na Joël Mavungu Longonia na Olimputu pona ba élément kitoko Aris donc vanda petit vanda omesana notre Congo ozongi sika Aris fanania moi le plateau sika ngona donc ça les osala magitoko Nathalie Sifa azolanda biso na Brazzaville te pesi mbote en tout cas Papa Nkusu bazolanda biso partout na ba province na lemba pa na ngakuna ba fandi la télévision munene na veni Luange bazotala Salomo ayina tona mabanga te nazo biso ke ba message ba vani na Luange ba télévision ba évangéliste Doudou Mpezo Basara Mandolo ba Melissa Madame Fiamaweja balobi bazolanda yo avec beaucoup de sérénité Papa Nkusu makambo yo zolo banabiso c'est très important René mutum na nga kelasi yango Papa Nkusu auto ko introduire yo alobi ke na Vuvamo bana batanga ko fele coup de chapeau parce que avant que chef de l'état a ko respecter le cambo à constitution pour l'enseignement au fele yo banda ki déjà na makoki wa mukenza mbapesi otongi betelo bana bazotango fele mais sikoyo na eba programme yo lobia ke ba étudiant comment qui lettre voici ma lettre ba telema pour que baboya ba enseignement mundele ya ngozo zong sabiso sima ba oyo bazotangisa ba kibozo maile pa mundele ba changer système enseignement pour que et profiter na ba connaissance na biso est-ce que bano batanga ko na Vuvamo bato ba enseigner bango batangi pa mundele te pour que aux la crainte que bah aux même matière dans lobby de former bango matonde mingi tokoli qui a été professeur na bango ya yambo to mutangi si ya yambo za bisomoko bon do bana na balanda mathématique te géographie te histoire te comptabilité tout ça va biloko nyonso wana mathématique les ambanzelo esengeli oyeba kasiko kasi masengo yo ki mathématique na lingala aimé boke konyokoma na biloko ebele yaki onyokola bino na pesa ka ndakisaka na kati ya mathématique yango boke tokena tanto botanga yana te européen tozana eti fraction nombre décimal eza eloko oyo kotungisa bana mingi kasi fraction eza kaka nini kofrakase soki bedi kokata nombre décimal eza nombre décimé oyo mpe bakata eza netengu donc oyo eza mobimba te nombre entier donc eza mobimba te na lolenge wana outi na bopemi
na botongi nzoto o bobengi récréation do na ke kotonga susu nzoto sikoyo na ke komikela bosombi lipa mobimba bokaboli bino misato moko azwi moko na misato tango bozongi batie fraction na tableau ozwi te fraction ezonyokola yo alors que utosa l'exercice ya fraction na récréation lipa moko divisé par 3 moko azwi un tiers ozomona mais siko loko ezolobama na français un tiers donc na 1 wana oyebi mais tiers wana etungisi yo esika ozokoka koyeba te ke tiers euti na misato donc 3 nde esika fraction ezalelaki pasi epai ya bato nzoke epai na biso bana mike bana ya biso to ya moke boye yela ye ata fraction to nombre décimal akobeta yango dada parce que azososola eloko azoloba non elingi koloba ke balakisi ete yaka kimona meso mokomona te bana wana sikoyo ndenge tozotangisa bango bato bazoloba bi soki otangi na monoko ya mboka otangi na minoko na biso okosala wapi bana wana bao batangaka na français na France basalelaka wapi parce que France ekeli misala oyo bato ya mboka na bango na minoko na bango bazosalela lobi boyinaki inde awa inde ezalaki hindu sankara eza basatan eza bandoki lelo inde na développement scientifique ate musika elelo bana basi na biso bakomi kolata mode ya baindienne omoni sikoyo donc bazalaki na kati ya bonzambe oyo ya bango bamindele bakosi bino te wana ezaki satana mais lelo na bango moko bake kokolabore na baindien lelo naza koyebisa bino mindele bazouta poto kokende kolokota tombola ya baasiatique bake kolata epai na bango mpe ya bandi kotekisa epai na bango mokili eza kobongwana bachinois bavandaki baserie tomoki ya bafi bakoma indienne basinga bachinois bavandaki na kishinois na bango parce que kishinois ndeki nzambe na bango nde basali batangisi bana na bango na minoko na bango bana wana nde bakeli misala oyo bachinois lelo bakomeli première puissance mondiale soki biso mpe tolingi tozala tomata na technologie esengeli bana na biso totangisa bango minoko na biso bana wana nde bakokela misala mpo bana nyonso bake kotanga na etelo ya bapaya bakeli misala te yango nazosenga na régime ya lelo bakoka kososola eloko wana ete na ntango baza na posa mboka ekende liboso yambo nanu molimo ya tata mokeli na Congo akaniselaki biso nini mpo na relation ya biso na ye tata mokeli fumuki mbangu nde aza pont nozipoli ya mai mabombama ntango tozwi mboka toti yango na bokambemi ya mfumuki mbangu mpo oyo azosolola na tata mokeli mpo na biso akende kokundolela biso afrique oyo ebunga afrique wana relation na bakoko na biso baye kosala na banzoto na biso nde bakokomisa biso na esika ya kokela misala ya kokela oto nango posa pamba te lelo tozotanga kelasi mabe na ndenge nini mpe na ntango na biso tokotanga kelasi malamu na ndenge nini primaire oyo tobengi ntei eza ekoteli bokolakisa bana mokili oyo bavandi na eteni ya mibale oyo bobengi nini te toleki secondaire tokomi na humanité ezali profession elingi koloba bolingi bopesa bato misala mais université euti na univers elingi koloba sikoyo mokili mobimba esengeli sikoyo bayebake kotanga kuna bakoki kozala baeleve te mpo batangaka bacompilation ya bato mosusu na ntango wana mutu génie créateur na ye nde esengeli esala nde na lolenge wana na niveau ya université bazotanga plus na barecherche na badonné ya bozindo soki toza na mabele oyo soki totumbi yango ezwi moto mabele oyo ekokoma nini ntango ekokoma mai azongi na malili akomi libende wana tokoki kosala nango nini soki tosangisi toza na minere na biso toza na nyonso
mais eloko nini ezali ekole ya bapaya ezokotisa biso te na mabele wana même na baminere wana tozana accès nango te alors bauniversitaire na biso baza lokola baélève baza baétudiant te baza baélève oyo soki asilisi mosala asilisi kotanga azoluka akende oluka mosala mais nzoka na programme ya mboka ebongaki na université batia mabongisi ke bana wana basalelaki génie na bango bayekola penza mabele na biso bayekola mokili yango bango moko bayekola babimisa eloko na eloko mosala na yango nde bongo tokokela bakobimisa ndenge nini toza na machine te omoni ntango bazoyekola wana problème nange ezali tous associé le monde se partage aujourd'hui tomonaka moluba bali moswahili mongala bali mokongo mpona nini yowana ne papa nkosi s'il vous plaît sur le plan échange ya technologie tozomona yango pourquoi on ne prendrait pas ndenge olobi bana na biso bayekoli baétudie baminérale na biso siko pour mettre yango en application pour que batransforme ekoma micro oyo lokola toza na moyen te tosomi machine mpe pa mondele tosangisi totransforme eko micro parce que biso oza na matière mais toza na matériel te matondo moto ake kosomba kaka ata machine ya fufu aza na handicap ya liboso parce que machine wana obanda kosomba ngo kosomba akokela yango te basi batangi bakelasi wana basali nango eloko te eloko nini tosengeli toyeba tokosala machine ntango nini machine basalaka yango ebongi toyeba histoire ya évolution ya technologie ntango nini machine eutaki oyebi mo wana machine euti na nini na verbe marcher kotafuna kaka ya monoko nde ebotaki machine wana ozomona yango sikoyo parce que onikaka biloko te donc besclave oyo bakendeki na amérique nde bato bake kokolisa technologie kuna donc tobandelaki awa eloko ya liboso toyebake est-ce que tosi topelisi moto biso toza nano na moto te toyeba kopelisa moto ntango topelisi moto machine ezalaka nini po pamba te lelo bandeko na ngai ndeko mboma eloko eniokolaka ye kaka machine tika nasunga ndeko mboma na makambo etali machine lelo bana académie des mauvais arts des beaux-arts te wana maloba na ngai kotola ngai te ngai nayebisaka bango mokolo bakobanda kosala balutu babandi kosala bakongo bapao bambeli nde nakoyebisa bango ke bakomi bana ya académie des beaux-arts académie te wana na baista na te eza ya kosangana te toyokana tepe bango nde basala biloko mundela sende yango po tosala te mais biso tolobi tofusionne yango elingi koloba nini tolingi tosala ville brequin bana oyo ya ista bango bayekoli kaka ndenge nini bakoki soit koleze ville brequin oyo deja si basali bake nango na tour eleki na tour mais nzoka sikoyo fo tosala fo tokule ville brequin wana tokosala nini acier eza composé na nini soki tozwi fer tosangisi na aluminium toke totiango kuna na moto ozomona est-ce que bana ekole ya fufamba basalaka yango mais yango ntina tozosenga na leta akotisa baétudia na accès na mabele yango wana tozoloba meme na parlement bazolanda na biso bolongola mobeko ya lesol et le sous-sol appartient à l'état parce que esika wana toza na accès te na bomengo na biso parce que l'état bachango nini le sol et le sous-sol appartient aux autochtones ozomona wana eza débat mobimba oyo senge tolibola parce que boyebaka te ke l'état apaka awa na 1885 nde l'état yaka mabele ezalaki ya baautochtone na 1885 ekomi mabele ya l'état colonial mais l'état nasa comment l'état congolais nano akomi te parce que administration na biso ezali kose conforme na administration étrangère yango wana omoni meme na mboka na biso mais langue officielle na bapays africain eza nini balangue étrangère est ce que bokokakola yango baconstitution tozosala ezali baconstitution copie colle ya baconstitution ya bapaya wana yango wana eza kobalana te na baréalité na biso alors tika tosunga bana ista sikoyo bakeye pa bana académie des mauvais arts bosali bango jonction bayebisi baninga balobi bon bokulele biso ville brequin basali moule omoni na mabele basali moule bana ya académie balambi libende wana
bakule yango sikoyo epesi biso forme ya ville breke baye nango sikoyo l'air wana nde olobi siko technologie obalana te nde siko toye na tour nzoka siko ntango toye kaka na tour wana soki tour wana yango na bamindele baye nango eke biso si tobandi ya kokule matière do tokokule baforme ya yango moko mpe tour donc biso mpe tosali tour yango omoni yango sikoyo parce que eza mabende oyo bakulaka sikoyo bana wana ya académie bango basaleli biso forme bana ya ista babengi bango parti bana polytechnique bana polytechnique bake sikoyo koleze bamécanicien baye basali assemblage même mpona kokule nini bloc moteur donc esengeli liboso boyeba kolamba mabende ar kolamba mabende soki tolobi na bamindele ntango tokosala sidérurgie ya maluku awawa mindele babundisi yango sikoyo ifo toyekola ndenge nini tokokela moto mpe tosala sidérurgie na biso parce que bakoko na biso non seulement bazalaki na bafarge mais bazalaki na bahaut fourneau donc tokulaka acier. Alors ce qu'on y histoire ya ba chinois par exemple la révolution chinoise avec na Mao Tse-tung. Alors comme on a que basalaki ni na basi na mibadi bango nyoso ba kotaki na mosala ba couler na nous acier. Le fait de couler acier beaucoup min accès makasi na technologie. Merci beaucoup. Merci, nous disons nos condoléances à Fidèle Mambweni qui est notre opérateur de prise de vue, caméraman si vous voulez, à la RTNC qui a perdu son père, papa Louvois Mumbwa Aoutikoutika Biso Azali, papa ya ndeko na biso tosala kanaye awa comme on a Fidèle Mambweni oya bungisi papa naye nzoto naye epema na boboto. Alors donc na côté il y a anniversaire pour tout l'anda anniversaire bato ba fêter anniversaire na bango lelo ba fêter lobby ou ba fêter dimanche nzambe pambola bango oya pesi bango pema ba ko kisa susu mbula muso ya sika na bomo na bango tout l'anda bon anniversaire. To komi na suka ya émission na biso soko zana ba invité kitoko zana ba image kitoko okomona kaka André Boumelité bonne chose matondo na nyoso bon anniversaire papa nkusa sepelika na suka donc mbota maelamu yakanzaki ke biso landaka toka matea na ete yakanzika ke nono wata bata ba français tokufaka na français or ngai makamba otoloba awa na utokotanga na tanga livre mo ya plus ou moins 7 ans oyo mutu monga komaki azaka auteur mo ya Brazzaville baik e bongaki mutu na mutu azaka na kombo na ye bakoko ne ba pesa so komono batanga babe ngoka batanga po nzamba yebeloka na kombo batanga ayebi na kombo Pierre batanga ti ayebi kombo ka ya batanga. Donc tout tika na komo wana to sala ki na ngodi ba mo neza lubango tika ka lubango tika lubango ko bakisa te ko Jacques Lubango te non lubango komo neza masengo tika ka na masengo petit lique bisoke ndeko mboma elongo akoko impwa boko tika la ka koyoka bango lisusu na ba prenote ko bango ko lubango atimizo mutu wa te bako ninga te ko benga ka baninga na bango na ba preno mais non bako benga parce que bien. Alors ça sera votre mot to ya mortalité comme mata banditisme comme mata makambu mabe et comme mata makasi bosa ngala bi bosa la ne constat ilo basuka poto sukza yangwana soki to zongi na boyindo nde sika bokomona mutu no sa ko raisonner na botata mokela yebi ke na kosala ndeko nga mabete po azali ngai yangwana mikili nyo se tambola na botata mokeli na bango batambola malamu pe baluka bolamu ya bango nisika bolamu bapaya donc bokoki te bobomba bozwi bambongo na mabota bokeko bomba na bapoto na libanda botiki population tika la konyo koma wana ezali ya bosatana mais na botata mokeli nyoko mana population na peuple sika moko population nyo se longo boluka bolamu na bino très bien nde kimia eza na bino bandako boyebaka te na boyindo nde sika bolamu na biso ebombami esika ligorodo babengelaka ye mokonzi po abatelaka ki ligorodo na ye mokolo mwana belaka kibeka obobengi na lopoto rat bakende koluka ye babengaka ye mokonzi soko obengi ligorodo akomonana te alors zundu akokende na nzungu donc grenouille akokende na nzungu me ligorodo bakobatela ye na bokonzi zala na boyindo na yo po ete lobi mokili ebanga yo po yo nde kulutu zonga na kati na yo botata mokeli na yo esala
na kombo ya nzambe ya bakoko na biso na nzela mfumuki mbaba Salomon kozwa biso obengi biso numéro de téléphone apa yango nangi napesa sikoyo bopesa na bino Voilà, kimia batéléspectateurs, ya bakalunga ya tata mokili na nzela mfumuki mbaba ezala na bino nangi napesa bino numéro docteur Pezo bazobenga bozwa numéro ya papa Nkusu na Olivier Matwangele 049 09999 fois 36 611 049 36 611 si vous avez une question Masengo posé par papa Nkusu opesaka mpe bato ya Goma mpe bambote na baye bandeko nyonso ya Goma ya Lubumbashi kala mingi te tokozala na Lubumbashi tokozala na Kolwezi tokozala na Angola tokozala na Mbandaka bobenga biso notre Congo eza prêt à koya partout. Merci beaucoup Salomon Boma, merci na Irène Bidoua Moussiana à partir de Njili, merci na Elvi Bintou Monka partout besoin d'abiso to minamino merci na komoni tokutana Bintou Monka pour ça na poso ekoya yango bakombo na totika na Bintou Monka c'est très important. Merci tokutani na poso ekoya totika na bolio totika na ndikondombele ebele ya batu bazwami mpenza na ngongo tozomona ba réaction mokonzi ya bango azali koinsiste ke à chaque fois soki tosali likambo na kombo ya Yesu na élément tozuti kolanda eloko moko te koki koprogresse na kati ya mboka na biso Congo mutuna na ngeso meleli wana tomonaki mokonzi ya mboka epai wana baseseki losamba ya monene na basali ya nzambe oyo baza rekoni na kati ya mboka na biso Congo tomoni mpe lisusu numéro 1 ya la police ya ville province ya Kinshasa asalisaki parade moko na bapolisier abengisi moko ya bapasteur ayebani na kati ya mboka basamelela mboka tiko touti kolanda mfumukusu azolobake nyonso bokosala na kombo ya Yesu na mboka oyo ekoki komarche te ekozala toujours défaite sur défaite wana eza koluka mboka to ya yebi esika secret ya bolamu ya mboka eza evandameli yango azali kolobelela bongo maloba epai tena sepeli na esika osukeli wana mpo ayebi secret ya mboka esika efandeli Yesu asala nini na mboka oyo bakopesa ye bahonneur bakopesa ye bagloire Yesu asala nini na mboka oyo te eze mboka ya mfumuki mbango bandeko balandi touti kolanda nesonga nzila mfumukusu ke muzana mpanda na ngola balaki clair bankoko baloba emoni liso kotobolaka liso te nesonga nzila balobi yango tango yonso bokodedie mboka oyo na bamasanga to na bareligion importé bokomona to ya mortalité komata to ya pauvreté kozala élevé criminalité komata balobi yango poisa me bato babanda sika kosala analyse uta le chef de l'état kendaki kosangisa ebele tuluku ya bapasteur na stade de martyr mboka ezali kokenda wapi tozali komarke le pas tozali koavance te et qui n'avance pas recule yango wana biso yesu oyo tolingi totia soko symbole ya kozala ya mboka asala nini na mboka oyo me tobosani ke ezali na moto mobimba kendaki akosala mibu tuku misato na boloko mpo ya bolamu ya baini 30 ans na prison 30 ans na prison fumuki mbango écureux belge mondele alobi yango sachez-le que sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas alobi te le Congo wana nani Kiré Jean-Marie Vanet Kiré belge sango azali koreproche bandeko ya église okimbangisi na mariage moko lekaki na Belgique na 1997 dérapage ezalaki aye koreproche bango mpo ye ayebaka fumuki mbango alobi tolandaka ye toyebaka ye malamu mpo tolandaka ye de près kobanda 1921-51 azalaki homme ordinaire te c'était un envoyé de Dieu qui est venu spécialement pour sauver votre race wana sango moto wana sango ya mondele tokolika mbala ya nsima tokoya na yango tokotanga yango lisusu awa mpo bandeko omemelanga yango batelespectateur ebo balanda yango donc eze mpasi me natali na ino na bakonzi na biso ya mapinga biso toyebaka nde discipline est la mère des armées et non la Bible est comme mère des armées te discipline ndefo ekanga mbila bato basambeli mpona me ngala moni ngala moni pasteur wana azalaki na problème na bapolisier mpo afukamisi bango na motema mabe ntango wana afukamisi baofficier supérieur ameno tosambelaka ya kofukama te nde kontombela tosala part de chose tosala part de chose lelo internet eze à la portée de tout le monde bolandaka évolution ya politique ya libanda bozali komona na France Charlie Hebdo elekaka bacriminele bale esika nini omonaki bango bato bakumba biblia babengisa bapastere baofficier supérieur bafukama na parade mpo bakanga bacriminele wana bakomaki kosala baatrocité na nini
na États-Unis crime elekaka mokolo na mokolo esika nini bomona na parade na bango bafuka misa etika ki kabala na bango batombola maboko liko na kolika pe batombola na kolika ke batombola ki kasi ndeko ndombele nga biloko koma ko bangisa ngai na mois de mars to enregistré émission moko na Fumukusu sur Mapambetali Léopard tant alobeke sans reconnaissance obake ba kosala eloko te to mekaka pe ko balancer mo émission na tant toke na Coupe d'Afrique tant azolo bake à chaque fois to kotsa kombo ya Yesu eloko moko te ko marcher sika ni na so bandelela nde ngona mutuna na ngeza bwende bondombele Fumukusu azolo bela pe mususu makambo ya ba kombo influence nini penza kombo nga na yebi ke ko benga na mutu no ba kombo ya ba Josué oza na Biblia ba Jean bato bazalaki na service ya bato ezali ba kombo ya malamu ke ko kombo ya koko moko be oyo yeba kite par exemple koko wana zalaki ndoki donc Fumukusu zo insister ke to zonga na bakambo teki ba kombo na biso ozomona te ke nesika wana quelque part peto lobake esika na Fumukusu zo meka pe ko bunga mo moke le kondombele ndeko tambi tokoliki ya botuni kaka po boze bapanzi sango mais boyebi ete kombo eze identité kombo eze eloko oyo eze kosangisa moto na bonzambe na ye na kozala na ye ndenge ofandaka ndenge otangaka ndenge ovivaka na mokili soki oyoki baze koloba changli oyebi esika nini okozali koattribue bakombo wana soki oyoki Mustapha oyebi esika nini okoattribue soki oyoki mpe Jules oyebi esika nini koattribue yango sauf yo moyindo nde esclave imbwa moto moko asombi imbwa kuna esika bateki imbwa wana bazali kobenga ye milu moto wana soki asombi imbwa azali na ntina ata benga ye kombo oyo bazali kobenga esika asombaki akoki akomisa ye Max akoki akomisa ye Rocky akoki akomisa ye Yusuf akoki akomisa ye soko nani mwimbwa yango moni bayindo oyo bakei na Islam bakomi ba esclave bambwa ya barabe bapesi bango bakombo ya barabe baoyo bakei na christianisme bakomi bambwa ya bakristo babatisi bango bapesi bango bakombo ya bametro na bango meto tuna barabe soko bakei na Islam bazwaka bakombo ya banani bango moko barabe bazalaka ba donc moyindo tanga ke na religion ya Islam bazwaka kombo ya barabe dato lobaka Abdul Majid Abubakar Musa ba Yusuf wana me bambo ya barabe bayimbo ya barabe nde bapesa bango bakombo wana yamba bango awa ba prouver le contrôle boyo bakei na christianisme bao bazokenda na bouddhisme pe lelo bakomi kozwa bakombo ya kuna meto tuna bango moko ba bouddhiste bango moko ba asiatique soko bakei na bouddhisme na bango bazwaka bakombo ya banani te bato bazala mayele nesonga nzila alimboli tango yonso tozwi prénom toti liboso eye koboma kozala na yo ebomi bilembo na yo ndeko ndombele na ngongo vraiment batesto ozomona bandeko baréaction mpona makambo bakombo nde bolobela bandeko bozolanda biso banimero eza affiché boréagir ndeko ndombele Fumukusu kolandela élément oyo azalaki masolo azalaki na bandeko baconfrère na biso ya chaîne nationale ndenge tobalanse yango ebele ya bandeko basepeli na yango kasi motuna eza boye mpe batelespectateur bazokontinue kotuna yango ndenge nini Fumukusu mutu moko azopesa image mibale soki aye na média aye na RTNC aye na RTVS makambo alobaka na soki okutana na bakonzi ya mwana te alobaka soki aye awa koloba makambo bomomeke soki olandima makambo mboka ebongi bato nyonso babongi taka exemple bakombo apesi awa ozomonaka eza logique baarabe bazwaka bakombo baarabe bamindele bakombo bamindele mpo ani banoir bazwa bakombo bato wana nyonso ndeko tambi biso tokolikia esengelaki botuna biso na maye yonso ya ntina oyo nesongi ya nzila alobaka ntango yonso alekaka estce bakonzi esi babengisa ye mpe bayoka ye de près mais tokoloba toli ekomaka makelele na matoi ya moto alingi ya mote nesongi ya nzila ndenge bazali koloba wana ntango mosusu mpo bino bozwi ntango ya koyoka bango na motema ya kokita yango bomoni ke balobaka makambo ya ntina mais na bato oyo balingi koyoka bango te bazali komona ya derangeaka bango surtout plus grave bazali bafruit ya etelo ya colonisateur bazali bafruit ya kelasi ya mondele bakosepela na bango te raison pour laquelle bainvitation yonso nesongi ya nzila Fumukusu ke mozala mpanda na ngola abengisa bango malamu bakenda kobina mokongo ya mbembe bakoya te bolanda awa bamanaka yonso tosala na bastade baconférence ya minene international oyo eleka même en direct pendant soko 3 heures du temps na chaîne nationale ata autorité moko te mais bakiza bareception bainvitation na bango ekomi bongo bakolobela wapi nesonga nzila bakoyokela ye wapi
na tango wana eleki balansaka nouvelle citoyenneté nzoka nde ezalaki deja na moto moko awa fumukusu oyo abundaka deja kokomisa bato nouveau citoyen est ce que azalaka consulté bato baye koinstalle révolution bakuti moto esi amarka révolution yango me bapesi ye mokomi aye mpe vers bango batourne eledo te tokoliki ezalaka nini ndeko Ndombele wana ezopesa mpena mpasi ozomonake bato baza na mposa mboka ebonga me mutu ye wana aza na bamakanisi ke soki boaplike bamakambo wana mboka ebongi siko barezo eza nini ke malgré azoloba botongo midi mpo kwa sacrifice boye me bato wana bazolinga kaka koyoka te justement mpo te lelo nano tozwi mpenza bato oyo bazali na susi ya bato te c'est-à-dire bazali kokoba nano œuvre ya colonisateur bazali koevre na ino mpo na loposo pembe yango soko bazwi kaka bokonzi voyage ya liboso mikili ya poto libota na bango ekei kofanda kuna nano basangani na peuple oyo avotaka bango te nano bakanisi te kokoma eloko moko ndenge fumukusu asukiseli émission bakonzi baya kokoma esika moko na peuple mpo babunda elongo totala makambo nini ezali kotungisa biso ensemble mpo soko réellement bazalaki balingi ya peuple bazalaki bato ya yambo ya koluka kokutana na fumukusu mokokamwa okokamwa ndenge bakimaka balingi kutu koyoka te elekaka na mboko malamu bayamba kutu soko mwa moto moko akosalaka soko théâtre bato bathéâtre bakonzi bazoyamba bango tokoyimilie bango te bazali bandeko na biso me malamu nde bango malamu nde bamusicien me fumukusu azali na matière mpe bayebi azali na matière mpo yebi na mboka oyo bakonzi na biso balaka ata bamemeli bato libanga ya loso ata libanga ya mungu oyo etekamaka soko 50 francs amemi presse oyo akofuta presse wana misolo ebele koleka biloko yake kokabola bongo soko yalaki esika moko bafandana na esongi ya nzela me bolandaka awa bamanifestation officielle olekaka na mboka bomonaka banani bapesaka lokumu kaka badestabilisateur badestructeur bapasteur basango ata basango lelo ndenge bazali kocontre président Félix Tshisekedi lobi soko manifestation moko songolo eye bango lisusu bakozala Napoléon œuvre ya colonisateur œuvre ya colonisateur lelo tomoni soko tokobenga ngo slogan kini bopeto oui kini bopeto eza en marche eza slogan longonia pena na bakonzi ya ville pena en marche bino bopesi longonia biso tolobi eza slogan na ndenge nini mais bandaki mpe na ntango na période mpe ya Jacques Mbunda te kini bopeto na période ya Jacques Mbunda mpe balobaka yango mais nani oyo akoreproduire bopeto wana tomonaka moto ya liboma azali na molimo atambolaka alobaka abotaka pe alingaki etisa pe goudron atali gauche atali droite mais tala esika alelaka tala bilamba alataka tala elobeli tala esololeli tala comportement nie wana moyindo nini esalaka bongo na moto ya liboma akambemi na molimo mopaya bongo nini ezali kosala moyindo alambi fufu na ye asokoli nzungu aye kobwaka yango na balabala esika goudron ezali kasi mpo akambemi na milimo importe milimo ya bopaya ekomisi ye moto ya liboma azali komona avivaka alobaka aliaka asalaka maliaka nini asalaka nini alobaka nini yango babimiseli ye soko pantalo kata fumbwa alati moto ya liboma mipende nyonso libanda ekitakita bizeuzeu soko biloko nini me moto ya liboma lekawa na nzela ya selemba entre 5 heures soko 5 heures na 4 heures leloba nango ndeko na biso ngala nzumbu okoka solo ya bipolito na fulu na bachambre froide wana me biloko wana na 8 heures 9 heures babwati wana bato bazali kowela moto mosusu kaka na wenza selembau asangisi fulu asali yango mesa ati sak likolo ati matembele ati bitekuteku bato pe bazali koya kosomba me nani aliaka na fulu eza moto ya liboma bongo ntango bayindo baliaka na fulu donc toloba bayindo baza na molimo te molimo ya tata mokele mpe bayindo eza te selon fumukusu na molimo ya botata mokele ezali te kati ya bayindo molimo mopaya wana ezali kokoka te kofandisa conscience na kati ya nzoto yango esengi bato batanga sikumi ya semo na wanza fumukusu abotamaki na mboka oyo pamba me na badirigant politique na biso me baexpérimenté te moto moko aye azali kopesa bino badonné du début à la fin ayaki sur le plan religieux alobi aye sur le plan politique lelo toye sur le plan scientifique bazali kolobela science misala ya bato ekoki kointerpele bino te
ekoki kointerpele bino te wana ezalaki liloba esuka mpo na émission mokolo mwa lelo epai ya ndeko ndombele botali kasi batelespectateur oyo bozomi mpenza ebele botala tata oyo maya ye na yango soki azalaki mondele estce bamindele balingi bayoka ele kaka na kimosika to balingaki baapproche ye baexpérimente makambo oyo ya ye na yango ntongo midi pokwa toza conseil ke mboka yali komarche te kasi quelque part tozomona motu moko bazoya na bapiste ya basolution mpo nini tozali koyoka ye te ezalaki motema mabe to mpe ndenge nini papa oyo bozo komona oyo otikala franchi na RTVS 1 chaque lundi na 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h kimia nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali koya